Nanina Tuna. Le président a besoin de prêter serment. D'ailleurs, avant, va communiquer mon opposant, va la marche Congo Mobimba. Puisque le président Trichaki, la machine à voter sur une ligne, les Congolais vont se retrouver, les Congolais vont voter à solo, et les Congolais vont manifester le même samedi pour voir les salons publics. C'est que le président a ajouté, le président a triché. Parce que nous tout là. Banal bamonela kinga côté ni marche ça na mboka nini na ville nini ya Congo puisque la Kinshasa eloko moko ya la quitté bongo na ba ville nini za role ngati cérémonie dans le la ville est-ce que ba opposant ba sali marche vous pouvez savoir l'information parce que tu dis dans les réseaux sociaux pour dire ta tout monde à deux personnes à prendre ba otambola tu sais ko mona te alors lokola et monalité mutu lokola Moïse Katumbi mutu lokola Fayulu puisque bo sangane bo esprit à unité la contre opposition mais là ça dit non ce qui va bien là qui opposition autorisée pour la vérité des urnes là il y a FCC bah les deux bah opposants nous les Fati bah mener Fati dire bah malmener Fati mais là on va une Fati au moins béni bah opposition il y a pété opposition il y a pété mais na 5 ans aussi on va dire on a la monnaie pour nous opposition à l'Inde bah de comment ça va votre rapport à l'opposition à l'Inde pour Yambala église catholique à Tigima. Yambala Fayulu Yomoko donc Azalata ba député Azalata ba to ba côté là. Yambala Moïse Azana poids politique qui présente pour 18 députés seulement. On ne sait pas encore compter avec publication de grand prêtre superstar. 2000 du matin on publie sur ma député provincial. Bon to ba sélection dans ba député la provinciale. Mais bon ba des endroits c'est vraiment que délégué landaka ndenge bandaki la présidence. Mais aujourd'hui, dans la députation nationale, mais le petit la provinciale au profita. Alors, je ne vois pas combien nous allons en opposition, Malungawa. Moi, je pense que l'opposition, la mandat à 5 ans à partir, il faut à la société civile, il faut que ça là, et la grande sociale, bah on aime revendiquer la entreprise, la Bamakambo, le monde a bénéficié tout ça. Mais au niveau politique, Tindika télévision to tindira bango tina monge bango banani bango ba opposant na 5 octobre ba benga ki bango ba opposant pété ziko na benga bango ba opposant ba lembele bonheur na moni bango te merci na bino ba congolais oyo bolo ba lingala obozo landanga partout dans le monde entier na nesi ko sakanate ko retrouver bino avec d'énergie on sakanate di bana Congo balenda Congo ezeli kwa makasi na yebaka te na kutu na ndeluku mo kira na Facebook na moni ba ivoirien ba là ba ko ba congolais ba bino so match beta ma suka Congo beta biso benaka to zara sima ya Congo po Congo bala mystère Congo c'est takas Congo ba linga la bango do langa ba Congo en tout cas ba te bele ba via Congo ba étranger bele ba ko ba congolais mais congolais mo ko ba mboka na Congo oui bi pona nini finga kamboka na otro olinga bande kono ba congolais te yango bandu mona maka nyonso ezoleka na Congo ezaka mabe mpona yo po d'abord yo moko nano wa motema mabe solo oza motema mabe oza na conscience te po se rendre compte que oza tellement motema mabe contre mboka na contre bande kono ba congolais et à tout moment wanozaka na baketo ya ndenge wana bato monaka makambo tu mabe o basala na mboka na me tika eloko wana ndeko charge ata mbala oyo merci na Rabi Lema yene mtazo ngai pour bon na ba parler na bino merci na Junior Kapa merci na Reflect Sombe bande ko na ngai eloko na yeliawa na nina tuna mukolo président na biso prêter serment na yo kaka avant ba communiquer moko ke ba opposant ba ko la marche Congo Mobimba puisque président Trichaki ba machine à voter sur une nini mais en tout cas ba congolais ba se retrouver duba congolais ba gina ba tlomo ba voter ya solo et que ba on ba limiter ba congolais ba manifester le même samedi pour voir les salons publics ba sécurité présent à zuiter présent à tricher parce que na tout là banal ba monela kinga côté nini marche ça na mboka nini na ville nini ya Congo puisque la Kinshasa eloko moko ya la quitté bongo na ba ville oyo nini za role ngati cérémonie dans la ville est-ce que ba opposant ba sali marche vous pouvez savoir l'information parce que tu dis dans les réseaux sociaux pour dire ta tout monde ata deux personnes à prendre ba otambola tout ce ko mona te alors lokola et monanité mutu lokola Moïse Katumbi mutu lokola Fayulu puisque bo sangane bo esprit à unité la contre opposition mais là ça dit non ce qui va bien là qui opposition autorisée pour la vérité des urnes là il y a FCC
bamibe ba opposant minene ya Fati ba mener Fati dire ba malmener Fati mais là on Fati mo bengi bango opposition ya pété mais na 5 ans aussi to bande on a moni ko na opposition à lembele bande ko sanga voto na pona bio opposition à lembele po yambalo église catholique atiki ba yambala oyo faulu yo moko donc azala ta ba député azala ta bato ba ko tena yambala Moïse azana poids politique penza te pour 18 députés seulement on ne sait pas on va encore compter avec publication de grand prêtre superstar 2004 du matin on publié sur ma député provincial bon to ba accéder sur ndamba ba député na provincial mais boye ba keza wa singama te délégué landa kaka ndenge bandaki na présidence ndenge zo kitaka na ba députation nationale ndenge petit na provincial okokita alors je ne vois pas combien donc ça dans l'opposition malungawa moi je pense que opposition na mandat wa 5 ans ya Fati et cause à la société civile il ko kozala et la grande sociale ba on de baro revendiquer na ba entreprise na ba makambo na mona ba injustice tout ça mais na niveau politique je sens vraiment que personnellement na ndenge ya mabete les amis n'ont pas la matière bah on a la ba argument solidité na terrain et puis bah on a féodé facilement bah on a absorbé bah kokati et puis il y a comme sous on peut s'appeler le mot d'un pasteur Roland Dalo parce que il s'est rattrapé à ça qui prière moi on a mon parce que on s'appelle là ngo zambe turo sunga présent no mele so miyibité to lembi miyibi la prière on a la s'appelle là ngo frère Roland Dalo pour remercier aussi basala nzambe nyonso oyo baleka ki lobi na kosala ba prière ya kafu en pleine cérémonie investiture non tout le monde a monté d'habitude des salariés na mboka na biso Félix a biso l'état moko ya sika l'état azotambola nzela moko na nzambe donc on dirait l'époque ya Israël oyo ba roi mingi bazaki toujours basala nzambe à côté quand il y a des problèmes c'était les basala nzambe qui venaient il y avait des prophètes et des paraningomba donc banganga nzamba minene pour accompagner royaume pour accompagner pouvoir il y a des époques on a ndé dans mon eloko Fati ya biso et surtout avec Fati atie ba religion nyonso ezala uni islam groupe de prière tout le monde vraiment que azali kosenga bango nyonso bazala on a remercié basala nzambe nyonso o basaki ba prière ya minene ya kafu pasteur Roland Dalo bangunza kimbangiste Jumia Liloba ba église de réveil nyonso d'une manière générale en tout cas ezalaki malamu totoni nzambe botoni parce que makambo ekendaka na nzambe ekendaka toujours bien tokoki koloba ke erataki te bamuka mwanya ela azalaki mpe na stade donc balekisaki makambo te ndenge elekaki c'est pour dire que Dieu était au contrôle nzambe azalaki au rendez-vous tokokosalela nso mutu likambo te mais oyo bazalaki bamonaki oyo bamonaka te barataki komona maintenant président atie point mingi na discours ne mpona bajeune atie point mingi na makambo etali stabilité ya monnaie kozongisa franc congolais la valeur kocontinue bamakambo to ya bandaki et puis koattirer bainvestisseur baya investisseur bakoya mpo tomonaki crédibilité ya bainvité bazalaki na cérémonie ezopesa mpenza elengi et la plupart ya baprésident oyo namonaki na cérémonie ya président soki bazalaki baza na bapremier mandat na badeuxième mandat na bango baninga bacérémonie na bango eleka ndenge oyo ya président na biso elekaki parce que apesi baninga goût apesi baninga posa mais dans 3 mois total la 100 jours parce que préoccupation bakongolais mingi bayebi ke président bakamone mpe sili tokomi kotalela siko banani bakosima président na travail entre autres gouvernement primature catégorie baministre tolingi mbala oyo soki toleka gouvernement bawario mbala oyo tolingi tomona gouvernement ya babosser pourquoi nalobi gouvernement babosser bato bazorendre biso vraiment sincère de façon que changement tomoni ya ba infrastructure tomoni ya ba makambo ebele tomoni soki tozomi na bato bango na besoin ya changement ya baventre changement ya basanté na bango ebonga changement d'éducation mpena soki evanda parce que bainfrastructure ebele esalemi et beaucoup aussi reste à faire yango nde tolingi tomona et puis tomona na portu ya RDC bainvestisseur bawelela me basi bayebisaki nga ke nzambe aza koloba ke bakoya kowelela bakoya ebele mais sur le plan sécuritaire makambo namoni bandeko na biso este wana babongama mpona komobanga
babongama Tshisekedi oyo azoya eza Tshisekedi azobangisa baotu bakota complot ya kobare ya kosala nini bandeko bokeba parce que bokozwa esika te bokozwa vraimen esika te toala kati ya réalité remercier badiaspora nyonso badeplasaki bamieli mpo bavivre bacérémonie remercier badiaspora oyo baza sikoyo na susi ya koya kotonga mboka remercier badiaspora oyo bazomona sikoyo ke elengi ya mboka na bango ezongi à travers Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na remercier tous les diasporas baza positifs pour bamona que les choses peuvent aller dans le bon sens. Merci déjà et te remercier sous makasi ba service de sécurité, ils étaient au rendez-vous et on a senti que lorsqu'on a armé à makasi comme on a bélico lobby dans la Kinshasa. Ah na yeba kite to na biloko boy. Ba image nous sommes filmant en plein bélico non. En tout cas, je rêvais toujours sur le même problème mais ils allaient peu dans l'émotion. Nana makambo na prometaki bato to makambo na prometaki na moni salami ndenge na bango kanisa. En tout cas, faut nazaraka aux âges et peuple congolais a sepeli malgré nzala nae, malgré pasi nae, malgré nyonso na lobi dignité nae a koteka yango te, a kokwesa yango te pona bato moko boye. Et nangana conseiller na ndeko moko à la rapporter parole ya Martin Fayulu tout le monde a prince pengi. Mikolo koya foye parce que makambo balango na média. Ndenge na moneli makambo ndenge na moneli bolingo sisi bakongole bapesi na Félix zaka na maloba malamu soleka na batv tika kobela président très cher okombaka la plateau télévision so pepe kongole moko bandi kobeta yo na mamwe mwa mimoneli vérité po eloko eleka siko eza ndenge nini bino bokosa population makambo amona eza bongo te mbala moko tala makambo namonaki lobi na ndenge mabe te naye kozongela bakritike wana te mais j'étais écœuré donc komona que entrée ya président Zambie na stade de martyr baprésente ka boye président Zambie oki bakongole nyonso babeti maboko makasi basepeli bagangi à la minute à la seconde bandeko nanga nzembo moko ebimi kamata Moïse Katumbi okende na ye kamata Moïse Katumbi okende na ye non Moïse aza zambien azali juif mais a préféré azala ne kaka congolais alingi kongo mingi atingami biso mingi amilengela mpona 2028 mesika kozala na bato so nsima na ye parce que na mito ya bacongolais nyonso basi bacomprendre bokaki priere bango nzalobi talobi tosepeli nde mboka na biso eza dirige na mwala mboka toboyi mboka na biso eza dirige na bapaya bato to bagangi bis mpona nini parce que on avait senti qu'il y avait des étrangers balinga basacapare na mboka na biso mais sikoyo eza verrouillé porte nous a verrouillé, la constitution, nous avons maintenant la facilité de changer beaucoup de choses, mais le sambo et les gagnants, total na nzambe, tozana na nzambe, na rendez-vous, nzambe azana na contrôle pour que tout changer makambo ebele. Mais mbala oyo changement fatia ko booster yango, mais bato bako intérioriser changement ezanga na yo place pour vandi. Faut que ça veut dire que faut changer. Faut changer ma mentalité, faut changer ma comportement, faut changer mon thème, ma belle, tout le cas d'intérêt général, tout le cas d'intérêt individualité. Et vous savez, madame, Momingi, pour la Congolais, nous sommes pas yazali. On moninga ibanda kalabana na bana makamboyo. La terre a bien toujours bolingo ya Congo, là ya ba Congolais parce que zali eloko motuya, zali eloko so tout sangani nango. To tiango liboso bomona ke mboka na biso ko tonga ba pe et ko avancer. Certes, pour aussi sa chômage, pour aussi sa nzalate, pour aussi sa pauvreté, pour aussi sa pasité, mais seulement, il faut diminuer, il faut aller à ma capacité, même bakulu na o nyusu, ceux qui ba jeune belé bazu misala, ya ba bisike belé, to na ngo kokita. Ceux qui ba jeune déjà na 15 ans, 16 ans, 17 ans, azala un petit rien, ya poche, je crois que la plupart na ba makambo, to komona ngote. Ezala mboka mokote, ba pauvre basila, eza na mboka moko te ba chômeur basila eza na mboka moko te passe esila mais seulement il suffit mboka ezo bato malamu ba patriote bato baza na souci ya mboka na bango pe ya bandeko na bango okomona ke makambo ebele ekosalema na ndenge elongo bani tel que tomonaki mokolo wana stade de martyr échangeaki badécor ya kosakana te kitoko ya kosakana te merci na bato nyonso batravaille pour que makambo nyonso eleka malamu na mboka na biso totondi bino botondi nzambe ya likolo abatela bino na mabota na bino bobosana losambo te bobosana te principe na biso tolobaka awa bolingo ya Congo na ya bakongolais bato ya baeglise de réveil
ba confession religieuse et participer qui na kati ya makambo sepeli pe na Senko na SSN balobi que non ba mitie na maboko ya mokonzi ya mboka ba accompagner ye donc on a ba langage échangé quand même tous ba bango pe to tambola na bango bien que toyebi que catholique toro yo akoti eloko moko boye ya makambo ba pédia na bato bele ba sepela na insulté mais évêque ya Afrique donc on a ba telemini makambo na ke bango ba sepeli na ngote alors to tiela bango na se tozongisa bango na mitema totala ndenge makambo ekoévoluer mais na ndenge opposition mpe komi ya lembele esala mabe makasi tolingi opposition mwa makasi yango moni président pesaki mbele na discours na ye atuni opposition pour s'organiser pour bimisa porte-parole ya opposition siko entre Fayulu na Moïse Katumbi nani akozala porte-parole ya opposition namoni presque penge fier so sali fier Moïse Katumbi akozwa c'est le moment pour profiter pour l'année nabi ke bino mibale quand ya Moïse Katumbi na ka Fayulu ermo boyoka na ermo bobe bana kameli kamwa porte-parole et kabola bino mais je suis sûr voilà ça n'engage que moi je trouve que Moïse Katumbi a la probabilité na ba chance ya ko porte-parole ya opposition botu nanga pourquoi parce que lui au moins 18 députés ko Fayulu aya porte-parole ya opposition na ndenge nini ye ko député ata moko te na assemblée moi encore l'assemblée provinciale la ozala te d'où Fayulu face à la opposition radicale opposition extra parlementaire otikali na quoi est-ce que pour réussir le voilà faut aller lenda ozana ba atout ebele lokola grand prêtre notre patriarche fait Étienne Tshisekedi wa Mulumba mutaki na biloko ndenge wana do ane na kata gouvernement te ana kata institution te mais na ndenge ka vandi na peuple a tourné mon gouvernement zo trembler bato ba koya makambo bele simba te a gamika na kata lupango na lobi jour mort moni Congo mumbeto aussi mais fallu voir le contexte changer ce que yo ko pour Félix a dictateur te des problèmes yo ko boma yo yangwana Rabilema garçon sexy garçon fashion merci radio pe na boire ngo boyo ngona bato mo wele lokuna na photo balinga yo ba mama bato mo na mino longi na ete mona bato amu kepe na botika ya vivre ça c'est que sur la vie bon mo ka sa ke bina voter dembo na se de la tumba relais cha mama Laurence qui ke ya mama Viviane BBC de la di mwanda merci menga depuis States yanga ndeko omoni Fachi ojibe pera atuni bana Congo. Est-ce que tu connais Fachi? Oui, je connais Fachi. Fachi président na yo, Fachi président na Fachi président na biso nyonso. Ya bato balingi, ya bato balinga kaete, ya bato bavoteki na bato bavotaki te. Et président ya bato tout. Tina bunagala bango ba sentir que président moko azoya wana tokoka te. Ebisa bino babomaki troisième personnalité M23 na ba drone. Nous devons cibler bango d'une manière ciblée. Bon, on est battu batterie, bah on a tara civil, bah on va dissimuler à la population. Mais bah on a besoin de nos gens, bah on a la distrait. Merci la Junior Kapaya, merci la Refé qui sombe, merci na ba Congolais tout partout bosali, tous à la ensemble. Merci na Franco Sifuki, Refé qui sombe toujours. Bolimo ya Congolais ba Congolais, ko bossa l'évangile, te soko monité, ko ndimate. Bye bye.